te bandeko balandi mère fashion de Nantes c'est alinga bon mosel na bino Kadija Bonzenga la FBI de la presse Léo nazanga moko te nazala moko ya invité na nga na kombo ya Giscard Zanotti artiste et musicien oya uti na donc tokosa moi ba analyse par rapport à mambezo leka aza moko ya ba villageois o ba bimi na kati ya village donc to ça moi ba analyse par rapport à makambo leka abete biso parcours na ye donc wana moni ba maman o ba soutenanga na ba conseil maman Mylène Monje depuis Suède na moni maman Odette Ngina depuis Suède na moni bon maman Albertine Mokondi depuis Suède dans boza ebele na pesi ba mbote nanga et pas ba sœur ba soutenanga na ba conseil na wana moni bon grande sœur propre Lisa Kapinga moi ça pembe depuis Brazzaville na moni bon mon papa mobile na ye papa Tony Ampio. Hein? Donc, on va soutenir on va s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Donc, on a merci Belé. Donc, tous ensemble, on est ensemble. Donc, on peut s'en moter pas inviter à se présenter et puis beaucoup. Bonjour leader. FBI de la presse. Boni. Merci bien. Ça va bien? Oui, là, ça va bien. Bon, PC et travaille vraiment. D'accord, ça, mon artiste, on est campé qu'on s'est présenté, na baïba Hollanda Bisso, baïba. Moi, c'est le mec qu'on appelle Giscard Zanotti, étudiant de maître PC Lengi. Ok, merci beaucoup. Artiste, bonne santé, Mikole Bello, au Canada. Ouais, Nazan, on a vraiment travaillé et puis on avance vraiment, donc voilà. Vous êtes villageois? Oui, nous sommes villageois. Vous êtes toujours villageois? Oui, bien sûr que oui. Ah, ok, merci. Bon, donc tu as solo parcours na yo to monika boisibitima artiste Zanotti à Longwemba moko na sali orchestre pour na mona batebele bazawa donc mouvement na mo sali donc obete ya biso cause nini sali vraiment que yo otika maestro sali yo mo makam. Ah bon, sauf que na Longwete maintenant défendre mémoire. Oyo nzembo yo kinga na uto yemba wana. Nouveau mon première défense nangai na cursus zaki première défense nangai ko na défendant qui na album na biso cursus et puis maintenant là le quoi na sali 7 ans na ba tout na zala bango pour na ba manager na ba tupena ba même si na zala kuna mais na zala kaka na bateau ya ngai parce que kuna to zaki ligue des stars ligue des stars donc au kiko sala oyo lingi mais avant ko sala les cambo il faut ko solo ba chef ba 10 match ningi zalelaki mais sauf que na mona ki ke moyen ya ko continuer kuna ya souté fallait sala makambo o na manda ko kanisa parce que musique est la vision donc voilà. Donc yango sali ki obimi ayo mo pe mupandi o sali ayo mo pe makamba to mo na bato baze belé awa maintenant artiste ko ke sebiso kombo Giscard Zanotti wana ozongo ka kuna na mouvement bien oyaka na ngoyo mo be ba pesa yo ka bon kombo ya Giscard et uta pa mère na biso o père na kombo na Justin mère na zomi Clarisse Giscard kombo ya Zanotti nde muta pesa ngo le maître maestro pesa nga kombo parce que alinga tellement mingi nazala nazo ba mukulu mombu na utaka nazala na répétition et na nobina nazala kesh na mombu na lolinga mingi na notango trop donc nata mingi sikoto mukulu na nobina nango siko semele longwanga après abatisanga na komba Giscard Zanotti donc vous avez qui à partir kesh ndé semele longwa kabela nga kesh sika nango. D'accord, merci. Ok, bon ce que tu toyeba na mema ki okuna na mouvement wana sali ke ba mo oyepe ba yambo est-ce que vous avez le bienvenu tant koma wana? Bon, nazala le bienvenu parce que dans le manga kuna Jangini mal à l'aise azaki master maestro des premiers hommes dans le manga kuna et puis na sala test na ngai ils ara vraiment pas comme tel zaki pena test vraiment parce que on ça test de vendre boy sans guitare na maman yemba et puis dans ce temps ça les test très bon na yo kinanga yemba azane bien musique te mais il faut azala na biso trop pas coller ça parce que ngana outi de la maison mère il y a des soldats donc bandandi na maison mère après il y a le bin alors boss abina sanga ngana outi maison mère yo ko yemba na bongote parce que la maison mère il y a des soldats bazaki ne belé fort à niveau na déjà niveau na ile wana ata opération to nga kotate ngi ya bisenga mais le kolo wana biso déjà moi na soka vanda ba mikolo akola kaka ba lo minanga keningo za bongo faut linga musala mingi faut toujours avant faut avoir temps pour répéter
surtout répéter ouais pour tout temps qu'on a pas la voilà là ça une édition la bibliothèque auto répéter on a que avancer plus vite. Ok, merci. Mais tout le monde est bien bolongwe mbala mona mvumaka boye yo longwe bien affilé pas longwe moi ba msusu pe ba longwe bien bolongwe qu'on a ba intérêt na bino mo personnel bien deni. On a auto iso que o ya besoin ligue des stars. Mutako longwa pas ko ripe ko zonga. Comprendre? Ni doit tu as bonne relation dans boss na biso. Et c'est on a ça que ba musicien o encadra qui les lo ba comme ça chemin. So tel à Congo les lo ils ont ba groupe musu ba bimisa ba musicien. Groupe mineni donc ça des on a yemo déjà pour ça la école ata lelo so azate baba ah zo moni juste là moni bébé bouchou moni bina filé moni ma terrasse moni chéri migla moni ibrator moni on a fabrigas au salut combien d'années déjà qu'on a déposé aquí na 7 ans je fais 7 ans là-bas ba pesa ki opé occasion ya ko sala moi banzembo na mo quand même et on a sala nzembo na on a yuto yimba nouveau monde. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on a 7 ans, on s'allie en dengo bimi boito qui peut embellir Eric Mandala. Est-ce que bon mon est bien ça qui va passer qui au passe yemba après ayeba oka. Bon Eric Mandala mutakusa sanga kuna eza venanga Yann Mambo Oux Blanc. Nde oyembi pe beaucoup tant on a longwe. Na kisa la ma TFC. Nakutana venanga Yann Mambo. Elle vient Yann nana nzembo moko boya. Fona Eric Mandala. Amnanga yo ko Eric Mandala. Papa na bino ko fali pour pas nini ameli Maria Mandala. Yo bangité ngabité na sala ngana villageois. Na sala on vraiment beau comprendre. Ah que de comprendre OK. Yembela boss azate mais so yembi na tindela oyoka. Et puis na sali pe musala nga ndenge sengelaki na tindele na yego présenter le ronanga pour na artiste moi na ko wela d'abord na mbongo te alors ça de quoi je suis capable na joki yango na zo ni œuvre nanga na ke ko lakisa bango œuvre za na prêter nanga ko mto so na 10 francs so na 20 francs so na $2000 so na $3000 ainsi de suite comprenez ça œuvre nga na ko misonga œuvre na 1500 tout moi na 2000 donc était na 2000 on a opéré le cahier 2500 et comment mata œuvre mata ndengo wana c'était ça en fait mais quand même boza bon terme na bande ko na otiki mpanzi kuna ouais tout ça on a ce mutalongo artiste mo alongo bende biso kuna les bongo te biso ya kuna te ya ma bende soki okomi kofinga on a vraiment tayo moko bande ko bobote na papa moko maman moko alongo na ndako ko mo finga mère na bino mère wa boti bino so bo sepela nango pour se plaindre déjà yango déjà ya radnengwana tout le monde bien filé à sali pe ya bimisa album ne mais imo kaza producteur siko ya yo to le banano tout le monde olali pe moi mukie producteur aze bien ozobimisa ka bon la ba poche na moko bon nga producteur nga première maison nzambe parce que zo pesa nga ba inspiration makama malamu ba idée malamu ba idéologie malamu donc producteur nga vraiment izaka nzambe donc un producteur mususu tende ba msala ya mutu na yo zaka nzamba leki ba tout ono ngotenga ba komona bango. D'accord, merci beaucoup. Bon, tout ça qui t'ont dit que dans mon mouvement qu'on a toqué ma barrière et bima qui par rapport à mon ninga vino à hôtel ko fa confrère bino ko fa ki ba mso ba ki kiss ba mso ba ki boy. Maintenant ndenge yo zala ki kuna. Ko yo biso so la ki nini la ki la dibe da ki ka ba kiss ka ndeba l'excel mouvement des ala. Oh makamo Jonathan abela vraiment sérieusement abela ki pena bela Jonathan bela. Selon les ngobeta ngote parce que ça la nga vraiment passe parce que azaki master oyo alinganga makasi masa alinganga makasi na gina ba difficulté même ma kambachon anota yete mata anota na ina maka lauréat donc azabina encadreur abano ko encadrer nga ta fabrazate mais ya le banté clairement ni elengi biso guitariste pour betelo bien faut comment na ba aussi ba juste ça ba note donc on beta oyemba bien biso to oyemba to betelo pe bien donc donc zamba batele sikazali apé mana kimia vraiment. Tout mon album na salisi oh ils ont combien de titres album salisi bien. Bon il y en a 8 titres. Il y en a 8 titres mais na babisa moko moko. Dans le misa moko moko. Ouais. Déjà vous misez déjà combien? Misi déjà folle d'amour et puis va s'abonner à la chaîne nanga Giscard Zanotti donc va s'abonner vraiment massivement
bapesa biso chance dembe de Eric Mandala rumba moko eza ko scrapoler ba niveau eza vraiment rumba moko romantique donc eza 2.0 donc bato bazala discuter apesa biso chance donc nous surtout no bimisa na oui chant ezaka yo modu muto bimisa bambo na poche no na nzambe producteur azate kasi producteur nzambe. Ok, merci beaucoup. Bon, aussi quoi, on a ndenge osalisi nzembo wana ibimi bongo. Toyoki naoki na kasi wana obaki nani Jeff Jadi Leteta, docteur Jeff Jadi Leteta. Bon, mona pe parce que bele ba yemba me ba mona été. Bon, mona ni. Abena mona été. Donc yo yembi peka. Na mona été mais mutu na ye. Tinta usanga na boka. Ina mona été. Mutu na ye pa azade mukolo. Le vieux nanga Willy Kayembe. Ada mukolo déjà baza d'aba ba journaliste ya mboka na biso donc tant le nom likamofo exécuter kaka donc voilà c'était ça donc ça on a moko après oya sous na moko na moko pour la promotion na bien siko zo promettre ba yeba olando ba fan na yo promettre ba ngoni bazela nini ya bien ba consommer d'abord folle d'amour ba consommer folle d'amour après wana ba ozelo ko ilandi folle d'amour. Okay, merci beaucoup. Tout le monde te comme on na suka émission na biso bon ba mot de la fin na yo na ba ba Holanda biso na ba maloba oya bien ko sala ke ba fan no vraiment ba zala penza ba tilo matoyo pesa bon woni tini. Bon on appelle si ba on ka ba consommer folle d'amour. Atebemba moto akata na makolo bakunda kena saka ya ko katarate chérie eba Eric Mandala mobali nanga ye mwana liboso atako azali kizengie bato bayoka nzembo wana vraiment eza vraiment bien et puis makambo na yemi na nzembo wana otiko yoka ngota na nzembo ata excuse nga vraiment to yoki ba nzembo ba faire kala pourtant na lobela mwana soso atatangisi penzoli te ngana bokola ba soso Bokola basoso. Ouais, na bokola basoso na bini basoso banyama. Na bi passe banyama, ne mama o bokoli ba moi na bi passe bana. Ouais. Donc au moins soso so abungi. So abungi, baza bako le belé ba 10. Au moins maman mère na bango tanga te mais so moko bungi ayeba ke moko bungi. Est-ce que moko na zali au moins aller la voix mo boya mélancolique. Comprendre? Donc on est là mais pinzoli na yebi mati. Mais ngasko mutu na bokola bana ke aole la po mère na mona mère nete po ebinzela te donc on a mbaki mwana soso tatangisi pinzoli te mawa mongongo nezola kisa susia mama atako pinzoli na ngebo ngwani makila te oye polisi matameza susia l'amour filemba bwakela mboto embisi mwa munene lianga mbisi mwa muke donc fileo babwakelaki ekanga mboto mais lianga na lolendo amikotisa na kati bakanga ye eloko leko kangeta ko dusula pa kimi on a embeli Maria file babwakela mboto après zongi ngama yana kangama na lofundu na ngai bolingo yo na tutela kitolo yango efungoli robine ya balarme na nga ngana komande liboma ngai Liboma ya bolingo na yo Eric Mandala. Merci beaucoup artiste, merci beaucoup. Et bon aussi qu'on a nzembo wana ko yembi mutata mutakata na makolo bako kunde na sakyo ka tante la kisini. On a yembi atebe mutakata na makolo. Aza mwasi. Même si elle a ba qualité zo jouer la été, mais asaka ka mwasi. Faut pesa au peut na place na ye. On a mis atebemba moto akata na makolo okomona accident moko mutu mo akata ni mike jamais babwoka na sakite ba otcheka na cercueil ata ziki elonge mona te ba otcheka na cercueil on mériter cercueil ya mobimba atebemba moto akata na makolo bakunda ke na cercueil ya ko katana te chérie eba wana sko wana mère Maria ngaloba na levé Eric Mandala le boss atebemba moto akata na makolo bakunda ke na cercueil ya ko katana te chérie eba Eric Mandala mobali nanga mona liboso atako azali kizenye baleki obalandi na nsima babengaki yaya nga nasala nini obwakisanga boyo
putula makala tina te o atango makero epesi guérison comprendre na mingi ba réalité comprendre tazanga to na mona muke so na beli makero ba no mama hôpital te putula zaratina te wana so ba dolambi ba bwa kaka yango mama biso na zongo achenga ngo koto mona problème na guérison on a bien. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup. Tout le monde qui est dans le mouvement et pas maestro, mais tout le monde qui est dans deux chambres, il y a Serge Katila, il y a Nzembo ya Epave, il y a qui pose là qui na case. Donc après Epave, il y a qui au long. Bon, pas vraiment biso to yemba quitté et puis to yemba dépose ça na poto. A yembi bilonyo su yemoko. Mais quand même, le qui figure dans la clip. Na clip, il y a test. Clip à test. Le clip à test. N'a pas visé quitter. Oh! Au beau Sani, hein? Hervé, voilà Hervé. HD. Donc, beaucoup quand même. Toi, batterie, zangati. Maintenant, dans Nzembo Mbela qui Serge Katila, quand même, on se retrouve dans Nzembo. Oh, pourquoi pas? Serge Katila la team souterraine ba soutenir na nini yo na kacha ya groupe na biso la Villa Nova kala yagi light music ba soutenir ngai basimba nga donc comment cadrement banini moi ba short banini donc mon maestro m'tapona que tout le monde qui va salir dans biti quand il est Serge Katila a petit frère ya père na biso donc ba petit na ninga quartier quoi mais tant a commis pe moto a commis na posa pe maestro qui masta na eti ko ba maestro imbelanga mais aloba kite on peut petit na chance fois imbelanga nzembo na ko beti la mo mketo yo ka nzembo wana o bandela ngo susu pas de problème bon Nzembo a inspiré pour la maman Biliabel. Nzembo a inspiré pour la maman Biliabel. Mutasala Nzembo a nani nickel pack. Parce que na mongo. Banana depuis kala. C'est la Nzembo a boule la maman Biliabel. Mais temps na so yo yembi ngosalo pe mo couleur. Ngabina ko yemba mongo ngabina ngazi passe trop ngabina le ko passe so au récit ngo école sambala moko. De maman Biliabel nga yembela ngo Serge Katila. Asalango na idée. Moto sa Nzembo asango Nzembo ba parolier so ngai Nzembo anga tekla papa we Nzembo a ko incarner papa we mananzoto nae po papa we zo yo ki ngode o ninga no yemba asala ningwana do so sa Nzembo na concept a moto wana asa ninga kajija lata kajija linga ba biloko boeza la moi taille par musa ba parolier ngwana so sa la Gisclair Nzembo ba Gisclair linga ba jeo donc eza donza ba pesa bango so ngai la maestro abi ke maestro linga ko yemba boy so il a mais ça ya rabou bon va y babilo ko ba c'est que on doit sola bien qu'on voit parce que vous avez qui belle pour neka yo point bon on va pour na kingai parce que ezaki facilité ba pesa mo nzembo muto azo mériter ba pesa ka te ka ke pour na sentiment non ngana mbaka no nzembo mo bwe atanzete bota kambuma tezala ka n'importance ba mama ya kwanga na ba boulanger nzembo na na conseil avocat langa tona kotaka sika na kutaka ba Ibrator ba Hervé Tao do ba lekenga na oyemba siko ngana no bina kaka siko na pasi wana na mutema nanga ayembaka atanzete botaka mbuma te ezalaka importance na ba mama ya kwanga na ba mama na ba papa na ba mama boulanger yango na mbana ngwana atanzete botaka mbuma te ezalaka na importance ba mama ya kwanga na ba donc na makambo elekelanga ba mama ya kwanga na ba boulanger bazalaka na posa nango wo kasi ya Nzambe amoni ngai zéro pona pesi motema ya Nick Makangi la vraiment ba mal traité ngai pirate kalonji nanga. Merci beaucoup. Mais obeti la biso moi ya Serge Katila mu Nzembo yemba et plutôt kende na suka biso. Voilà bon on dit. Voilà non mais ba pe ba Holanda biso ba yo kango pe. Moi partaka moi histoire ya muke ka Nzembo wana. Bolingo ezalaka mopayate. Bolingo ezalaka mopayate. Kotaka na ndako moto ebetaka porte te.
maman Mbili. Oya yo ya kende lokola cet esprit na mokolo ya Pentecôte Gracia. Elobisa ba apôtre monokwasika. Ngaya wana koloba monokwasika. Oyo natanga ngo na klasite o. Ngaya wana koloba alange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question nanga souki ezali tant ozaki kokola bana ko aviser ka que non un jour na sa musique bien deni. Bon, on a na Saint-Georges après Saint-Georges on a dessiné trop. On a dessiné trop. La salle qui la salle première fois on a joué à Saint-Georges. Joué L'examen d'état. Tu examen té. Toi on a mati première on a Saint-Georges première on a mati première c'est yo. Ba longola toi na côté na doublaka. Bah ici bah parents nanga ye a mérité na académie des beaux-arts dessiner trop à la dérangère. Nanda beaucoup dessiner penga. So longo na leader go dessiner. On est cop nanga. Ngato na kota académie des beaux-arts na kota ba vina ba Ibrator. Et d'ailleurs ba dessiner mal. Dessiner fort. Ibrator donc. La personne pour dessiner nanga ex chef nanga dessiner ko stakarate. Comprendre? Na kuta bango kuna kuta so ba akara ba GD anga longwa déjà anga sisa dachi tant la kuna déjà kala tant la kuna na ndo na anoyemba déjà après yo village chiki yo mona sina nini kuna ba homme déjà mais ba parents ba silika te ke ba moni ke mwana biso to ndeko encadrer non ba frère ba benga bango ba frère ba bengi bango te mwana bino awa azo mérité te faut t'orienter ye na académie des beaux-arts sali lettre et na académie des beaux-arts pour na bandi kuna na bandi ndesiko bandi na se retrouver bien la place nanga donc bien pour na mo joie puis na ngi la kakati na vide chiki achenga moi poudre ngi la rara après ayo kende chez maestro mais spécial vraiment problème était na famille que pour les musiciens ba simba ka kis ba to banga ki que non na arbe de simba kisi arbe kisi arrête mais il y a musique qui le locop tu comment na kisi donc so ngola ndasiko mama yo chekisa mutu na bongono au sa copter les savoirs ne mentent pas comme dit le maître les savoirs koyebe ko saraté et donc voilà. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso moi ba mot de la fin na numéro de téléphone na ba Olanda biso bazala mpe na posa ya benga mama banga opesa numéro de téléphone. Bon, tous en studio travailler pour na numéro va contacter nga plus 243 89 61 81 900 plus 243 89 61 81 900 pesima sanangai héritier garçon propre mbote sikazali na pesi F Sarkozy na pesi maître 12 na pesi Evariste Nzamba visa na pesi Serge Kachila Nzamba mibali patron swag na pesi Dona Kaninda na pesi Yannick Makangila taille olympique na pesi Susunani Maleke Belé na pesi Lumière Soleil na pesi Davel Ofio na pesi Bazay Belé na pesi Hervé Mboko na pesi Baleke Belé et comment déranger na pesi bien tout le monde balinga biso balinga olinga kae donc bambote na bino wana na moni susu bongo na pesi sumbote pas Serge Kachila Nzamba mi Béra de Prince des Amonda. Merci beaucoup artiste et merci de nous répondre à l'invitation nanga. Merci beaucoup na ba bazaki pe awa pour nous assister na émission na biso. Merci pe na ba oba Olanda biso. Merci pe na ba oba s'abonner massivement Serge Kachila bamboto no ebele siko ozali papa na Chilo. La pesi bamboto ebele et pas maman nanga moko mère fashion de Nantes. Moi si Nzambe na Baxelo moi si Nzambe. La pesi bamboto ebele na ba yenstu ba s'abonner massivement ba pesa confiance. Merci pour na ba conseil, merci pour na ba message. Donc merci pour la fidélité, vous s'abonner toujours massivement, vous s'abonner pe na chaîne et artiste na biso leader na biso jusqu'à Zanoti. Vous s'abonner kuna pe boza makambu ya bien na nzembo ba nzembo oya saleli biso ba fan na ye donc vous s'abonner massivement. Donc ngana bino tokutani susu mbala sima bye bye.